So Belleville TV tozobala pour dire que gloire à Dieu. Les gens makasi ya maman Belleville tena motema malamu aza nango ba fouiller yango zomona ezobota ba mbuma. Donc voilà, biso toza peka wana totikali siana au Bali nzamba zwa lokumu. Moni biso ba feline o nzamba tombola biso na place to konti ba tombola biso. On est toza vraiment na isengo mingi moni o toza famille libota. Donc ba pe ba Bali nzamba osinga biso to bala. esengo ezalaka soki moninga bali e biso ba oyo tozwi interpellation ya roya kosepela na moninga bali nzamba conduire mariage na bango nzamba zala au centre ya mariage na bango ba promesse oyo basalani lelo na mokolo lelo nzambe abongisa ngo pour que ekende liboso c'est ça. Si ana zaki célibataire atomona biso nyonso mais lelo nzamba sali ngoli mobali na ye si ana ndeko komina masanga si ana ndola tableau mikuse si ana zali makasi koto tanga bible lelo toyoki ba témoignage en tout cas esali pasi si ana vraiment nzamba sunga nzamba batela ye na mobali ne bakele liboso. Maman Belleville, ici c'est la formation. Les bolobake non, bata théâtre, basimba kisi non. Bato pe basala nzambe bazali. Lolelo si ana soki azui libala oya bien parce que ami kiti saki bala pena lelo mariage civil la qui pena honoré de tous et désormais Siana comme madame Yamou. Voilà. Donc elle est mariée officiellement dans l'état civil. L'état est dans un protégé et dans la CPI parce que la présence de tout ça est dans la famille du côté de la famille Botake. En tout cas la porte est qui ouverte pour la mariage. Biso to apemela la maman za lokolo pete. Maman afula batu. Okay. Maman ataka biso na mabondeli biso bana na maman Belleville konza ataka biso bana na ye na mabondeli. Ndako epa mama kabilembo emona na kapito. Un cocktail oyo bongo ya mariage civil ya Siana po azali bongo artiste comédienne ya pa Belleville ne mutasala ki lelo Siana yebana on a besoin na Davina namoni Belleville Kandi la patrona et namoni passé patron Serge namoni famille Bota eza vraiment représenté valablement la moni Aïda vraiment c'est bien la moni Marina là-bas vraiment c'est très bien et ils ont les cas très bien mariage et tout les malamu ils la kabongo kobali sezaka elenge makasi vraiment c'est pourquoi je suis devant moi je suis avec mon confrère Yamsi Yambe vraiment mon confrère Yamsi Yambe Yamtotro wa comme on dit ngala présenté Yamsi Yambe c'est comme si c'est comme si n'avait compris la route vinanga ya Kalebi ya Tongo na sepeli vraiment mariage ya Siana ndemo moni l'équipe vraiment boye très bien. Belleville azobali ça toujours qu'on obali ça on peut avoir l'idée Belleville c'est déjà combien de c'est comédienne ou comédien? J'aime quand la Bible dit l'abondance et pas un mois si oyo à Kabaka le vie on a où il kara wazaka na moya suka pour aller à Yamsi Yambe je pense que l'abondance l'abondance n'est nuit jamais oui certainement mais la mon arrière-plan langa na moni bande kwa Belleville ba comédien ba concert ba confrère les vraiment malamu mingi mais ce que particularité à Belleville c'est la canine surtout bino batu bozali toujours proche na ye pour abasa mingi motema malamu et puis eloko nga na remarka eza question yo tuninga bena ngute ko mituna ngo ya pas trop longtemps quand les gens passent à la télé pour nous finir madame Belleville biso to na TV ngai particulièrement na ina TV peut-être on a le baquet bandoko ba finir madame Belleville pour il faut na lukana recadrer bango pour na sauver personnalité ou bien combo ya Belleville et du coup je appelle à Belleville pour te dire tika bango ba finga yo ko finga te parce que au comme ndenge mona ba finga na comprendre que le bonjour on a bi nzamba sala ina phénomène na e asala na ndenge na e et aujourd'hui c'est quelqu'un à féliciter bénédiction papa Mira moni bénédiction soyi eza yanga
en connectant aux alentours, il y a bateau va pember aux alentours de moi, tout va béni. C'est tout à fait normal. Madame Belvi, elle a tellement bien et du coup, c'est fait que bateau tout, moi ça coûte chaque caméra beauté. Coupez nos paroles. Voilà, donc comme je disais, justement, ils ont raqué. Belvi a monté malamu. Et l'union sur l'Andaï, c'est quelque chose qu'on doit encourager, on doit vraiment féliciter. Bateau tout, on va permettre de bénir. Les bénédictions aux hommes. Oh, donc bateau union sur la Belleville, baza béni. Ba béni. La foot a bien. Et qu'on fout à dire, na Komboga ya Belleville, on arrive quand même à foot à parler. Na Komboga ya Belleville, on arrive quand même à ta veste à bien. Il y a aux habits. Belleville a $100. Mais na Komboga ya Belleville seulement on reçoit visa. Remerciement. Voilà. Nana remerciement wana. Donc na Komboga ya Belleville marambe belé salama. Voilà. Ça dit monter ma malamu ndé pousser marambo no sur salama. Voilà. OK, la moni fait alelo na do mona ba côté ba parents bazali, côté ba parents mobile bazali, parents moi si bazali. Ouais. Mais non moko étiqué na makasali ke na kata mariage moi si tangazo siana tangazo ko cha bague pas mobile mazo lela. Yo en tant qu'analyste c'est ko analyser on dit c'est immense à fait des douleurs oyo ils ont réalisé douleur il y a 20 ans ils ont réalisé en un clin d'œil. Donc je dois réaliser marambo belé maintenant 1 minute. OK. C'est quoi à Lili parce qu'il a réalisé marambo belé l'équipe na vie l'équipe ba côté sombre na y a résolu ba côté sombre ya couple na y en fait il fallait qu'à réunir en on a 1 minute parce que tout pour ça la 24-30 pour tout et on a c'est tout à fait normal. Félicitations à Siana, c'est une sœur pour moi, je l'aime tellement, c'est une fille très respect et calme, douce en tout cas. Félicitations à Mobile Naye et puis félicitations à Sarah, vive le marié. Voilà. Elle a fait combien des années auprès de Belleville? Je crois 4 ans. OK. 4 ans. En tout cas, merci. Est-ce que vous avez le par rapport à l'événement Lelo? Événement Lelo, en tout cas, nous sommes tous en fête. En tout cas, caméra circulée, et voilà, toi, la famille Libota. Merci beaucoup, bravo à la famille Libota. Bravo à la famille Libota. La famille Libota Lelo, ils allaient représenter vraiment massivement. Voilà. À Bosquise. Nous allons continuer toujours. Tambola, ça fait normal. Nous allons tout simplement y passer patron. Bon appétit Aïda. Merci. Pasteur, bonjour. Ouais, salut. Bonjour. Événement, il y a il y a mariage. Ni retenu dans le mariage à Lelo. Excusez-moi, internaute union sur vous poser la question qui en pleine nazo marché. Et biso neto excusez biso. Tenga na sengi excuse na ba internaute union sur bazolanda. OK. Na sengi binoté. Merci. Voilà. On ne parle pas la bouche pleine. Lelo, c'était que de pleurs et de joie. Vous savez, c'est une journée de joie. Et c'est moi qui muninga bali. Et bisoba oyo tozui interpellation ya roya ko sepela na muninga bali nzamba conduire mariage na bango. Nzamba zala au centre ya mariage na bango. Ba promesse oyo basala ni lelo na mukolo lelo nzambe ya bongisa ngo pour que ekende liboso, c'est ça. OK, ce qui est là yongi olobana Davina et lo moko parce que yo ça déjà yaya papa oyo kota déjà na vie en mariage liboso conseil ne copé c'est pas ba jeune marié au bazo bana lelo to bazo préparer ba bala. Na mono tangi Davina. Oui, Davina zawana, Davina Nasiana bango nyonso. Ah bon, Davina c'est ma petite sœur. Ouais. Elle a déjà marié depuis bien longtemps. Ouais. Ayebi goût ya mariage, ayebi les hauts et les bas ya mariage. Donc, moyen to pesa ye conseil exact parce que ça déjà là-bas na mi balé. Et là on a voulu que le jeune marié eza kaka et mariage ezaka eloko ya ba immaturité. Mariage ezaka eloko ya batu bakola donc des hommes et des femmes matures. Et ce qui moutesi à s'engager na libala, c'est que aza capable de supporter les vents et marées. Donc, na makambo ya lelo boye na poye sa siana seulement libala eza oyo tomoni lelo te.
libala eza makambo oyo ye ya vivre les hauts et les bas na kati ya mariage. D'abord eloko evanisaka libala makasi eza losambo. Bato mibale soki basangani Bible yebisinga parce que nga aza lecteur ya Bible. Ba oyo bakozala contre nga po bango batangaka Bible te etali bango nga aza lecteur ya Bible. Bible yebisi biso boye. Si deux personnes s'associent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Donc cela veut dire dans le mariage soki batumi bale mwasi na mobali bayokani bien ba bi bon, nous demandons quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. De trois plutôt, et ça, il faut solo la mingi. Bayoko la solo la. Dialogue. Nenge banda ko solo na téléphone même pendant 3 heures du temps ba solo la. Siko bando solo ngo fara na parler. Et na libala akomona pe ba comportement mususu o na mona kité. Mais yé le rôle à moi si azala motema munene ya ko supporter à soutenir mobali na ye pour que batambola nzela moko. Zuwa mingi te mais makasi nde na losambo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, je pense que Boïti Kolandawana, Serge Pater Patron, ou Azali Moko, comédien, Tozali Awa, je pense que dans mon chroniqueur, au Bazali Awa Ebele, dans l'autre micro Nangaï, surtout, et pas Tadi. Tadi, bonjour. Bonjour Kouloutou. Tobani, bonne fête, hein? Ouais, bonne fête, bonne fête. Vraiment. Tadi Siana Bali, au monde mariage de l'équipe, ce que nous avons focus sur Yango Lubani. En tout cas, je suis très heureux. Depuis Tobanda qui na shooting, toye na remise ya biloko, toke na coutumier et l'élo civil. En tout cas, je suis très ému, très heureux. La organisation on a trouvé awa. Na bandeko nyonso ya Siana ezala famille ya papa, ya maman, ya mobali, bandeko ne ya professionnel en tout cas. Oyo babenga bandeko ya mosala namoni pena ambiance ya kitoko et puis nyonso ezoleka très bien, voilà, c'est un peu ça. Nini aurait particulièrement ni aurait marqué dans mariage civil lelo oyo eza unique eza ka justement déroulement na ambiance oyo eza awa. Ouais, ambiance eza awa pena nde mutu esali mwa bokeseni na ba mariage mosusu et puis collaboration oyo eza awa entre bandeko nyonso bayaki pour répondre à l'invitation à Siana. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. Namoni awa bandeko nanga ba collègue na bazé belé na moto tchape na plateau awa bolimbisa en tout cas s'il vous plaît bolimbisa plateau za biso ba micro nyos na kiti awa to sola na Prince Zala awa Prince Zala awa oya passe au kima Prince Zala awa zo kima pourquoi kima ezala raté ezala raté zonga sima zo biso biso nyos batolier bilo batoni kima awa tosali plateau na biso tozali ba chroniqueur rebelle awa. Je pense que la moni famille Liboti d'aller vraiment représenter valablement. C'est pourquoi na pesi liboso na aile gauche nanga na extrême gauche nanga na zana Bianca par rapport ya makambo lekilelo soko tout ça analyse koloba nini pour na mariage civil ya Siana. D'abord félicitations à la Siana et puis la papa Grâce. C'est pas facile hein, libala. C'est pas donné à tout le monde. Quand tout le monde dans le monde il y a TV tout ça belé mais libala ils ont compté. Vraiment est-ce qu'on a Siana la fille vraiment tous belé d'abord tous en ont qui mis à biso mo François et puis Siana et moko na famille na mobali na ye et surtout na famille Libota donc Olingo yo de la qui c'est pas Siana et ce pas Siana c'est pour tout le monde aux combattants ya famille Libota ce qui balobaka mingi famille Libota et Oliko bala mingi c'est que ça ni na kata bien famille Libota presque mon mariage sur l'andala. D'abord, c'est que j'ai numéro 1, notre autorité morale, il est déjà bala. Donc, il y a maman et puis qui n'était pas bana. Donc, c'est ça. Imaginez yo Baksanini, Makamo ya lobby. Bonne chance na Siana, bonne chance na Siana. Bon, on est dans la carte, la couture, j'ai maïbélé, la route, Prince Luamba, la route, la Kovo, la route, Belé. Moi, je pense que le bal est à facilité.
c'est le début à combat bandeli bango parce que là là tu vas alliance donc il y a début à combat et ça va zuma bayaka pardon ça va zuma bayakola bayako kosa makambo libala ne kufi voilà donc bravo comprendre bien car félicitations à Bellevie hein Bellevie Kandi en tout cas félicitations oh il y a deuxième fois on a troisième fois on a placé au nom la actrice à Bali en tout cas félicitations quoi tout lia tout là bonne chance mais il y a début à combat libala dans la combat ba kosa makambo ba ba bimisa photo Siana ba ba bimisa ba ex mes pères à Kangamisi quoi c'est ça. Voilà, Jemima Ibele, ma concert. Les autres mounia ou batazo lia bazo mela, ni yo remarqué peut-être que tu tirer attention dans côté na kati ya mariage civil à lelo. Bon, et là on a remarqué plus l'enthousiasme. On a remarqué la joie aux aki na bilonga ba bazala kawa. Tout s'est bien déroulé et puis Zamba Zaki n'a contrôle la nyonso. Et tout le monde dit que le mariage soit honoré de tous. Pas la pénale, le mariage civil qui est honoré de tous. Et désormais, Siana comme madame Yamou. Voilà. Donc, elle est mariée officiellement dans l'état civil. L'état est dans un protégé. Et dans la CPI, parce que la présence de tout ça est dans la famille du côté de la famille Botake. En tout cas, la porte est qui ouverte pour la maintenance, pour la prise à l'image, en tout cas, et dans la CPI. Voilà. Bob Molema, tu préfères, viens même mon frère, viens. Bob, Yomoni, dans le journal Lelo, dans mon acquis, si on a Zolela, comme ça, on est là, en tant qu'analyste, ça focus ça focus c'est mouvant, premièrement. Et puis moi je crois que quand on est là, oui, souffrance en monique avant qu'on m'atteigne à place comme et ça va faciliter. J'ai vu dans autre monde statut à Fimoro Belobi Abi a commis Abi témoignage naé et ça la moulaï trop jour à mariage naé. Autre monde on pas Siana. Donc c'est-à-dire à traverser na banzela au biso to éviter. OK. À traverser la banzela au biso to éviter et bika monter manaé comme ça lobika ndambo. Mais quand ils ont encore monté manaé biso to éviter. À lobby trop na landier bien. À lobby trop mais à lobby mouké. Donc c'est-à-dire que le mariage c'est pas facile hein. C'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Donc beaucoup années belé donc bah ça la choix ça la mariage tout le monde comme ben monde comme policier bah il y en a pas. Et là où ça la met pas de biso. En tout cas moi je crois que toute la grande famille du Bota et puis la famille na au Bobali baza émerveillé. Baza émerveillé. Moi je ne peux que souhaiter le bonheur bakende bien makamio surtout et les bien à foyer na bango. Et pour clôturer Nangaki n'a rappelé un peu notre sœur Siana que mariage les a ringi à catcher internet les a pour la musala YouTube les a pour la musala batata la dans théâtre et puis batata la gagne na théâtre et puis deuxièmement makamuna bango esuka kananda ku nini malwemandate nini parquet to tikelo ngo mamamusu parquet za kandemri to tikelo mamamusu YouTube réseaux sociaux eza nini justice te beaucoup mama na binoko poza la suyer voilà conseil pene lekia conseil pene leki diba les alliés à grand confo s'il vous plaît confo c'est mon frère s'il vous plaît ah voilà OK alors bien quand la moni natika biso awa un mot pour to si ça parce que l'ambiance famille Bota oye voilà est-ce que nangambo maman je peux avoir un coca. Merci. Ok, merci. Bien quand là on y a le photo clôturé awa. Comme il en a les attendu. Alors ça que de la foi. OK. Parce que il y a ressemble là donc Camille là presque nyonso. OK. Aussi ici de mairie. Voilà, l'ambiance continue. J'aimerais s'il vous plaît micro. Nazo tambola toujours le micro nanga, nazo kende bongo na mesa oyo za pena famille Bota. Je pense que bato bo mona oyo, bato ba fani a bazali fruit ya famille Bota, ya Bella Production. Moi un mot ça malamwa. Na kitika micro nanga pour na lelonga na bino ensemble parce que l'ambiance, na c'est plutôt tonga vraiment.
Caméraman, s'il vous plaît, fungolanga chana tonga na ba sikitoko bazali awa. Voilà. Koko maleke Elisa salake basalake Patiana godaye Matale Voilà. Zonga pena s'il vous plaît, fungola pesha. Doa posa bilongo batemwana. Posa la ngabo, to sabo, to sabo, to tonga, pena to tonga. Yo posa la boye, kamera to tonga. Mariage ya Siana ndenge lekilelo, yo retenini. Pour le bon makasi ya ko micro yango ya yawa. Mariage ya Siana eleki tellement kitoko. OK. Lobby, c'est vraiment très profond. Et ça vraiment très profond. Nzamba batela biso pe lisusu. Biso to apemela la maman za lokolo pete. Maman afula batu. OK. Maman ataka biso na mabondeli, biso bana na mama Belvikonde ataka biso bana na ye na mabondeli. Ndako epa mama kabilembo emona na kabine mo bomona bilembo, mabale ezali, makama malamu ezali. Nzamba batela mama wana vraiment avaxele mikolo. Nga tonga ka to tonga pena. To tonga pena tanga chana tonga. Biso tonga. Tomba na lobona, tonga na lobona. Biso tonga. Tomba na lobona. Voilà. Siko yo pende za bokalate ha? Ouais, kalate nzamba lingi. Soki nzamba lingi kalate. Pesa embote kasi. Pesa embote. Fitir mon amour, place nous aux ala piombote. Vous comprenez dans le fiti mon mari place nous aux ala piombote. Matangi kombote siko nani bombi pona bino moko pa boza. De place aux ala piombote. Ah pas ça, azanga kombo. Azanga kombo. Voilà. Babi azanga kombo. Na ya umusunyo zara question bongo po balia no. Musunyo za pa. Yo retenir ni na libala lelo surtout. Libala lelo na retenir. Eza ke nzambe a mukolo ayebi nde asala mamu na ye. Voilà. Ayebi tonine o asalaka. Koyoka Siana koloba lelo eza te potoki lelo. C'est notre sœur, c'est une amie, c'est une petite sœur. Okay. En tout cas, dès que nous allons pas c'est un souci. Non, ça va. Je gère. C'est quoi Kimi? Ego! Aïe, on s'en va à la table. En tout cas, koyoka ekoloba lelo na temps to lekisi na Siana na mamso eleka ki entre ye moko na mobali na ye. En tout cas, nzambe asa munene a malamu a mayele parce que asali ya minene. C'est pas donné à tout le monde. Mututu biso tout ton toyiba mpito no banga vraiment ça comme na âge fona bala na âge oyo. Neti Siana bia no senga na mbongo pozo kimia. Or nzambe anyaka te ya ye. Et ya senga mbongo menda nzambe pesi libala. Nzambe pesi encore mais ça tellement ebele. Donc oyo ya mingi na retenir zaka nzamba mukolo. Voilà. Babi nzamba madame mukolo. Ah toi système toi mamu ya fête ya libala, n'est-ce pas? Toi fête ya libala, toi mamu te anniversaire s'il vous plaît, je peux? Oui. Je peux? Caméra. Je suis mariée légalement. Voilà. Sauf que femme légitime en tout cas. Non, la salle religieux était. Faut la caméra. Faut te bébé pour poser la question à propos ya ba. Femme légitime. Sauf que bagezaki un peu moukié peut-être c'est la religieux, va bénir en bien et puis on continue colade. Lobby vérité pour moi tomber donc tout ça batou na koko trébucher na koko sale erreur donc mam sur le week-end nzambe mutalinga ki gambo or zaki nango buzo bala biso mo nzambe pas éduqué yo atel soke comment il est grand donc c'est ça bato bazo tuna na botu na isute yang suka yango na lobby alobi ya suka yango alobi pas alobi trop sikoto tonga yo siko leka papa nanga ko caméra mena zo bien elle est trop mignonne hein nga pele fito banda to banda nakangi loboko na ya nakangi loboko na yo aida to tonga makasi ya nakangi loboko na ye nafungoli ta bat aza célibataire
batutu baza otomeka ye poil. Bon, aza célibataire mais aza engagé. C'est ça, non? T'es célibataire, ben célibataire en dirci. Non, célibataire. Parce que engagé ça, au babimele déjà pas bon, bah ça. Ah d'accord. Nos copains, aza. Il y a des célibataires et des célibataires. On a célibataire, on a moutou, on a proposé au thé. On s'appelle célibataire, on a moutou, on s'appelle célibataire en dixi. Et on a bomba parce que ça moi c'est plutôt qu'on ne sait jamais. Dieu ça va surprise et béni. Et voilà. Donc Nzambe a tombola bis, azoba lisa biso Belviti vite ozobala pour dire que gloire à Dieu. Les gens makasi maman Belviti na motema malamu azanango ba fouiller yango ozomona ezobota bambuma. Donc voilà, biso toza peka wana totikali siana au Bali Nzamba zwa lokumu. Moni biso ba feline o Nzamba tombola biso na place to konti ba tombola biso. On est toza vraiment na isengo mingi moni o toza famille bota. Donc ba pe ba Bali Nzamba osunga biso to bala. Ainsi dit Mikiliste yakenda azongaka. Voilà. Alobi bien, alobi que vous comprendre, azali andi célibataire université mais aza déjà moi vraiment faux. Ah on dit on pas beto biloko poto ndi mamboye. Non, c'est normal parce que Adimina n'est pas la bisoté. Tu vois, je peux pas dire que je suis engagée. D'accord, ba bongo te parce que na nga célibataire mais minute on a célibataire parce que oh mon na c'est que non, Victoria je voulais te marier. D'après tu n'en pas là. Moi ne vois pas marier. Monia alobi bien que o ya komonana. Yo muto za permet na rapidité sinon non engo lo baté kende na leka na TV parce que ba tous ba interpréter on la nenga mabe et comme que fi ana leka na ki asala live parce que a luka mobali non na na kati ya recherche mobilité. Donc mais na célibataire donc c'est un peu ça. À part ça et là on a retenir lelo na libala siana na vie précise à mabe. Pour ça apprécier parce que ba te belé baloba ba fi à théâtre ba la raté tout ça non ba o ba la raté parce que mutu ana ndenge amemela la vie na ye et ana mutu mususu azala dia na ba fi na ye déjà mabe aye ko bomba oui na tout na sko ba to baloba bon ba fi à théâtre ba la to senga ke libala boyi c'est ça le problème vraiment o senga ke libala boyi yo senga no libala te mais o suka cacher selon ba rôle ba pesa biso obi ke non ba fi à théâtre ba la te non. Si on a qui célibataire à tout le monde qui sont nyonso quand tu ba rôle moi jouer ndumba moi jouer moi ba maltraité moi jouer moi a jouer moi na classe mais lelo Nzamba sali ngoli mobali na ye mobali aza mobali so amoni monde to landa si ananda lobi to so landi si ana lobi makamtu ando so lingi mwasi si ana ndaye komela masanga si ana ndola tableau mikuse si ana zali makasi ko tanga bible te biso so lanzenda lobi mobali na sungie aye banzela Nzambe mobali na sungie atika masanga parce que linga ke so lingi mutu ko juger mutu ko boya mutu te pour apparence soutenir yesunga eloko ape biso basi okolinga no mobali mais mutu mobali yango mobali po ani na mona aza mutamela masanga ba cigarette so yo linga bongo te pekisa ye so moni ke oyo ka te seke wana ko mabe mais so ko pekisi mutayoki obali bobala na bino lelo toyoki batemana en tout cas esali pasi si ana Nzamba sunga Nzamba batela ina mobali ne bakele liboso o biso to vanda kana si ana to mona ka besi ana mo nga biso bana ayemba akoma msi po mona otanga ne bibi biso otanga bibi te ane ko tanga mais ekomi sko mobali même so to lelo journée le kendeni okende ekisi bateya kini déjà so ebi ya kina linga mbali nga tango bengo tu na bifu mkolani na me na linga masa me masanga te atika masa si ana mela suma masanga te donc lelo nde to yeba ke mbali mutapikise parce que to yeba na biso te to monika c'est bon ils appellent masanga ils appellent moi si ils akateka obligatoire ka formula masanga non yo mona ka si ana bena mo tamo bo ya mela suma masanga tatika na ye nde lelo sko to yo ka ke mobali na lobi nga moko na mela masanga te nga moko na filmaka te na lingaka pe mwasi amela masanga te na lingaka pe mwasi afilme te tellement lingaki yango bomonke esangisi biso ti lelo biso yoyo voilà ozaloba oui en plus elo moko nga na obakisa
omoni nde baloba toujours mbuma moko epola efote kote ya bien ya ndenge moko na biso bata théâtre omoni neti na théâtre et en mosusu déjà ana identité ne déjà ya mabe alors oya kobomba ngo na kati ya théâtre ce n'est pas que tout le monde aza bongo eza ba rôle mosusu bapesa mutu a jouer ce n'est pas que rôle yana bapesi a jouer nde eza ke azala bongo na vie non même si somo na vie réelle aza bongo te. Tu vois, donc pas maman, belle vie. Ici c'est la formation. C'est la formation. Les bolobake non, bata théâtre, basimba kisi non. Bato pe basala ensemble bazali, ya ensemble baza, ya bisonet boto sala ensemble. Donc vie appréciée eza mabe. Yaka malembe lobi pe ba otombwama donc kibonga yoyo ezala mabe babimi kitisa nzambe atombolo lelo siana soki azui libala oya bien parce que ami kitisaki azaki femme soumise allez ya mwana lelo epesi ete etomboli epesi c'est ma sœur en fait je l'aime beaucoup hein je l'aime beaucoup aida otikote amonia. Je l'aime beaucoup, c'est normal. En plus, c'est ma sœur. C'est la famille en fait. Ah, c'est la famille en fait. Voilà. Merci. Vous êtes aussi mariée? Non, je ne suis pas mariée. Célibataire? Célibataire. Célibataire simple, hein? Oui, tout court. Ah, vous engagez? Non. Ah, voilà. Voilà. Lelo famille libota bazobala mutu nyonso akapuna belle vie quelle que soit apparence na yo toujours apparence changeaka vie changeaka ndenge moko na yo. Pardon? J'ai pas bien saisi. Nalobi boye bato ni papusa na pe na belle vie. OK. La plupart tout le monde a témoin chez Zalaka. Oh non, ngala yaki boye na changer na suni pas la vie n'a changé. Suite ta belle vie, je peux zapper, c'est pareil. D'accord. En fait, d'abord, merci pour la question. Ok. Et je dirais d'abord, par rapport à mon comportement, si on a changé depuis n'ayez pas maman, maman belle vie Candy. En quelque sorte, je dirais, non, que nous va. Oui, hein. Non, arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. Ma célibataire. Ba célibataire. Eza nzambe ya na tala ngote. Ya na ngo. Ba on célibataire hein? Ya na tala. Pardon, tu dis quoi? Ah célibataire. Célibataire. Alors le bataire. Moi célibataire en tout cas toi boloba célibataire. Maman j'arrive pas célibataire. Célibataire ba célibataire bazawa. Mon ami okama na nga ya makasi ya sûr. Célibataire. Célibataire. Mais un jour nzambe pense. C'est ça. Nyo c'est la kana ngona na bona. Libala. Ba célibataire. Est-ce que nakula botem ne lipasa nga me mutia abali liboso nga écoute ma chérie est-ce que premier nini a premier temps c'est biso ba viti ba clôture non ka mangonga ya mutu na mutu neti bolio technicien na kami to za ya mutu mo boy donc eza quelque part ah mutu mutu zo zo ba tsema lisusu donc ma pale eza awa kala baby eza Maria lo betaye botala mo kama na ngai botika ya kinya nga pala nyose za ngo aina lo bano bano ba osika mabe lo bana yo nyose za ngo balingi otie na moni koma eza ambiance à famille ambiance famille mara nyakata mara za aolela pamba Maya apesho miko yango ya loba mo bato ba français bazala mo ba pose na bango alors avant biso bato za lingala moi papa pour les calmes yo ta français alors je dirais donc kenda mo mulai voilà Maria mais tu le mo telema pena ba di kenezo vumela ni libala ngamna lobite bangonde c'est l'ambiance de la famille hein Wamu bayebi. Libala biso nde toza bena biso nde toza bena ko bana belle TV ka te mais batu nyonso libala o eza likambo jour ya mutu na mutu. So nde tela ki le pe libala mutu mususu na kati ya belle TV des personnes ba bala le monde ke tonga to sa ndeni. Donc eza o ya bali lelo. Lobi pe mutu sa ko bala lobi okuna lobi donc toza to kende malembe to ki mate po libala eza fête ya anniversaire te.
libala eza fête anniversaire te fête anniversaire okosala yango ndenge olingi mais libala eza likambo ya nzambe okozwa mpe mobali ane ye célibataire aza nde na mbongo na ye mais ye ayebi so likambo ya libala te okoyebisa teke papa balanga non eza ye moko efo uta na mutu na ye na motema na ye bakeno na bala mama tungola ye lisusu journal lelo biso tu bacélibataire marié eyaka siana esili problème eza te célibataire bazotuna makambo de oloba mingi pas de problème ezaka Bon, vraiment. Non, c'est quand même la vision messa l'ambiance ça. Maria Loba parce que il y a une journaliste. OK. Oui Maria. On a fait à l'élo cérémonie à l'élo à civil à Siana. L'élo dit au retenir. Et le redit c'est pas dans mon casse. Et là on a sepé nango makasi premièrement comme ninga loba mon ami et le mon ami qui parle mon ami la biso nyonso eloko na sepé nango makasi bon journal lelo esalinga na bien mais eloko na retenir na maloba Siana lobby en tout cas esalinga bien alobi ke mobali na ye asungi ayeba nzela nzambe ba kotanga bible mobali na sungi apekisi ba makambo mususu oya bandeko kosala ndo mona ngo normal parce que monde to joue ba rôle to sala bo eza na bato ebele ayebi na yo te mais azuka comportement nda mona ojua ka jijo mama biki c'est que wa ndumba ko se pelo na mutu mais amoni ka pese rola kindumba bien o sera dans ndumba non si ana joua kindumba mbale belé na Bellevue TV ba chaîne ebele bazwara ye mais mobali wa mayele o aza responsable asala eloko mobali asiana sali akima musika tapusa na pembeni omoki opekisi mwasi nzela boyi wana ndio bia aza mwasi mabe oso na bali ando yokanga te mais opekisi mwasi ya boyi amina siana tikala koyisa so apekise masanga toki onka lelo te abibe apekise kutu pa te mais alobi grâce na ye asali que a diminuer komela masanga grâce na aider la makambo ebele oya bandeko na sens ni pas monique mobile nga lingi bo so na bina sala bo kosimba te eloko en tout cas SCP singa ngwana na monique mobile naza vraiment responsable aza pa mobile moko en tout cas c'est mec national nzamba batelo vie na bino za penda bien c'est mec national international yes international c'est pas donc data na problème te ba Brazzaville à partir ya lelo to limisi bino mabena ko sala biso bino pe bolimbisa biso parce que obosali en tout cas marqué biso obosali l'équipe a passé nos bomonisa biso en tout cas photos à clair oui que yo ce que l'on a mona siko ya bien panwani pe ya mapeli susu yo zalaka no bien moi maloba no loba lukula ko ba problème est-ce que na magashi kutimi awa ya Siana obimisa ka moko ala ke biso to balaka kumba bundaka elukile ko ba problème ta ko zobeta tout elukile ko ba problème oyo là on répondre nga za baba to répondre place na ngene premièrement la senga la excuse na ba fan na biso botala ka YouTube bato botala ka YouTube na bolingwa solo pe na bo solo nyonso en tout cas premièrement soki na leza ki bino na yebi ke na leza bato be parce que bato be ba komela yanga bato be ba benga yanga bolimbisa mais ngai na tikala ko ba te ke biso tozo bala bato ba bala te non liba les a fait anniversaire te na ba nzambe mutapesa et puis liba les a mutu na mutana ngonga na ye OK nga la critique ba tout ezaki esengo na ngande na eza ba cri biso to lobana biso ngo mingi bongo biso na Bellevue TV vraiment bo sera beaucoup d'ambiance en tout cas to sala ngo bongo nazaki na mutu na ngate na idée ke na osabe pona loba na mutu mo maban to kan nzambo mo na likona sala bon te nga za mutu ba polémique ya na te naza mutu ambiance to kanga so na net so na la esengo na ngabe manga na bandenge na ngai mais za te ke so na loba bongo nde beti ba tumusuli ba ko na critiquer to na sali ba tout cas bande ko bo beta ki ba kunzamba limbisa bino na loba na ngala ndenge ya bino te na loba na nga kaka ambiance des aki kaka ko ba tusu ba bali ezala ka esengo bongo Robinini yo mama soba biso famille bota to sepela na biso na ngo ezomona na pourquoi to cacher mama biso za likolo pepele ngai eloka na lobaki ke mama so likolo pepele bon na ndenga mabete eza kofinga te eza
critiquer ata na kati ya ndako nde tozala na baparent soki papa azosala eloko moko abie bosepelaka papa biso mpe mama osala eloko abie bosepela so nakumisi mama ya biso estce esali nini pesanga simba mama journaliste aliyemta komi journaliste oyo atindi yo nani ata komi journaliste mama lelo eza obeba nakumisaki kaka mama ya biso mama eza dona ndenga en tout cas bolimbisa nga na ndenge mabe te eza place na osala na kati ya Bellevue TV eza place na salaka eza mama ya biso Bellevue moto abimisi nga ti bino boyeba nga poye eza mpona mare naoya tantine eza mpona mare eza mpona mare donc yaya pardon limbisa bomona ndenge mabe te so na baki mama ya biso mpo na okumise kaka mpo aza mama ezala nango elongo normal naninga bakisa atosi yaya atosi vraiment mama bakisa eloko mwa mokie par rapport ya Omar ya lobi manga katek nga la loba en fait mpona nga Omar ya lobi mabe te afingi mutu te akritike mutu mpe te premièrement ye moko aza na célibataire ti mpona oki bato mosusu oyo kutu na obate libala eza nango trophée soki nini te ofin du monde te libala nde moto ekotisa motu lola te d'ailleurs mabala mosusu so esalami bien te ekokotio lifelo donc asepelaki ayaki ambiance na biso entre nous na famille elokwanga na otolo baba oto baselibatere bao bakangela nkanda balobaki otokumisa mpo yobala non nabali me ezaka olongoi na identité ya kozala célibataire okomi marié à part ça la vie continue Sévérine otika Sévérine Patricia otika mutu to otikala mutu azali mpe tozotikala famille donc na famille libota ambiance ezalaka ekendaka ezongaka donc c'est comme ça yo baksani voilà yes comme ta journaliste ayebi ke Maria azaka naza loyengi naza mutu ambiance na koloba bo mare ayebi ke Maria aza mutu ambiance nga asalaka ambiance nakipaka te omona te to babe ntango siana leli na bisi alo lelisi mare donc eza nango ambiance sikona bamama mosusu balobi bongo osiliki mama toza na plateau s'il vous plaît biso eza nango ambiance bandeko nango bokomprendre nga mama oloba te eza ambiance donc caméra yaki kova poser na bakestion na seki antuka nazalaki nanga na ambiance nango bino bozwa na ndenge mabe toza bato tosambela faut pas kozwa likambo kolatisa yango elamba omaki yango ovandisa yango liboso ya bato ale bazwi bangelingeli bando osepela ce n'est pas bien ok papa Mira en tout cas merci beaucoup na maman Bellevue pour la formation parce que maman Bellevue a formé vraiment a formé la félicitation à Siana donc à la petite sœur moko oyo na rami na lingaki tellement na lingaki vraiment makasi na bolingo solo le quoi ya na leki en tout cas na sepeli na libala ne malgré na ye na retard esengo na ye pe esengo na ye esengo na biso donc Siana bali biso mpe totikali tokobala do libala eza meme tapesaka mpe libala eza likambo ya temps libala eza likambo ya temps tant ya motu nyonso kekuka aobala moto apesaka libala ezaka moto moko oyo apesa pema na bomoi sans polémique makambo rankine balobaki basalaki motu nyonso okoki maloba o Maria alobaki na coutumier elezaki yanka olimbisa Maria aza ndeko ye abande Maria aza besengo ne mponga akende kozali kota mpa na ye na banda na moi abande eza cri na ye abande koloba banda na ndako na ye abande kolobaloba na ye ka ye eza ndenge esengo ne ezoyeba en tout cas bolimbisa ye voilà message eleki namoni mutu na alobi te nani yo olobaki déjà ti nazoyepa na yo s'il vous plaît voilà mamozo bezokota déjà s'il vous plaît pati limakambo nyonso ndenge eleki ya mariage civil ya lelo yo obakisa nini surtout na oyo baninga balobi l'amour prime au-dessus de tout hein. Ok l'amour efuna sala pena boya tokokana voilà eyo bakouple te etanganga yango oyo loba bolingo ya likolo nyonso bolingo nde esangisaka bato bolingo nde esalaka ke relation ese maintenir bolingo nde esalaka ke tokóma devant famille bolingo nde esalaka ke tokóma devant l'état civil et voilà bolingo nde esalaka ke tocontinue ba 20 ans de mariage ba 10 ans de mariage donc eza kaka bolingo parce que toza ba humain toza ba imparfait motu nyonso azalaka na défaut na ye mais soki bolingo ezali esalaka ke bolingo eza likolo ya ba défaut wana voilà si pour donner un conseil pas bandeko mosusu baza en voie
il y a développement dans envoi ya kobala. Voilà. Bon, moi je dirais que déjà, pour vivre bien dans le mariage, il faut faire un bon choix. Il faut faire un bon choix. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pu divorcer très tôt. Parce que ça là qui bon choix. Le mariage, c'est pas la fête. Le mariage, c'est ça, miloloté. Le mariage en soi, c'est ça, vivre le vrai mariage commence à la maison. C'est ça le vrai mariage. Parce que biso ba invité toya tomela, tobeta milolo tokende. Oyo mona na kati ya libala, biso tozala wana te. Topesa conseil, mais le concerné doit subir action. Donc il faut faire le bon choix et puis il faut mettre Dieu devant tout. Nikolo ya nyonso nzambe, nikolo ya nyonso, il faut primer. C'est Dieu qui prime en fait. C'est Dieu qui prime, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Parce que Dieu lui-même d'abord est amour. Quand Dieu va primer, bon, il va payer quota. On va vous taper dans le mal, infidèle, mais Nzambe Dikola n'y a pas changé. On va vous taper dans le moment aussi, mon comportement, mais Nzambe Dikola n'y a pas changé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Conseil n'est que pénal. Là, c'est pour ma pasteur, hein? Ma pasteur, hein? Ah, oh, mais ma pasteur, hein? Bravo. Voilà, merci. En tout cas, si on dirait un mot, il y a Bellevue, Azali Bongo, la patronne d'Ali Maman Labinos. Oui, moi je dirais que c'est une grande dame. Auprès d'elle, on a appris beaucoup de choses et on continue à apprendre beaucoup de choses. Et en gros, dans la vie, il faut toujours approcher une personne pour mieux la connaître. C'est une dame qui prie, c'est une dame très intelligente, le sage. Et je ne dirais que félicitations à elle et qu'elle puisse continuer comme ça en fait. Et surtout pour nous les filles, hein, parce qu'avec le garçon c'est autre chose. Surtout pour nous les filles, les conseils et tout, la prière, et ça, merci à elle, merci vraiment beaucoup à elle. Merci. Alors, ta caméra, pour le monde, on a posé le bon. Nous, on va faire mal au bébé. Moi, on n'a pas d'impression le bas. Et Kimi, voici, il faut dire un mot, il n'y a pas Bellevue, il y a Sungibino, il y a Sali Kebo, il y a le monde entier, il y a surtout. Bon, les lois, on va merci à maman Bellevue. Nico? On va merci à maman Bellevue parce que, baza mingité, ayambi yo, ça pe inate, outika na ndaku na bino boya formé yo, donc c'est pas facile. Donc, premier tour, il y a tournage. Okay. Coupé. Pour moi, j'ai essayé la lobby. En tout cas, le lot vraiment, au sali moussala. La deuxième fois, au moins, moi, on a amélioré. Ma coupé, on les a sauté. Malamoko, quand tu as bio, on les calabalaba, les athées, donc c'est pas facile. C'est pour remercier. Qui? Mon mari. Je suis mariée. Je suis familier. Ça se voit déjà. Ça se voit. Bon. Na bandino na maman Bellevue, merci beaucoup pour l'encadrement, na conseil. En tout cas, la belle production conseil ezanga. Ato le kaka bengo yaka. Olambaki. Tambula bwiponi. On anda donc. Merci maman Bellevue. Na ba conseil na yo nde sali biso lelo to koma basi ya mabala. Et to vendre na mabala. Pour le bala c'est pas facile. Na uti na comportement na nga pa na biso, mbali na nga pa uti na comportement na ye. Autre monde a libala eza libala te. Autre ko vivre na quatre, eza deux personnes différentes. Donc mais à travers maman Bellevue to fandi na mabala. Et merci aussi à votre union, surtout à soutenir la famille Libota, Bella Production, donc merci. Okay. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je pense que tous ceux qui ont na quatrième et pas wapi cercle basala biso pour na mariage, pour na fête, vraiment fête il y a pardon s'il vous plaît, mariage civil il y a Siana ou Azali Bongo artiste comédien il y a Bellevue. Et on a dit que plateau tout ça qui a libéré ça qui est chroniqueur de tout ça analyse sur ça le plateau mi balé ils allaient bongo ba ninga ya Siana bana oyo va travailler pembeni ya Bellevue Kandi la patrona. C'était votre humble serviteur l'enco Miran Kiamfu pas qui n'a pris ses vies et ça qui bongo Pierrot
autres baka lembinga et Mika Moulouba Solo Sobaï baka na Boukoulou. Bois Seka pour les comptes de l'émission Art en Vogue sur Super Promo. Merci, à très bientôt. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo okoma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma te. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza continua JB Service ezalaki ezali soki wana te Angolais mérité. Nanga Angolais JB Service et pas les amis. Si.